ngam na ndos na pe bongo na lela na olila poti mama so ganga bongo olila na isengo omone nga na mokili oyo avant na sepesa bato alibane fana sepesa mutabota nga parce que c'est elle ma bénédiction. Si je suis en vie c'est grâce à elle. Si on a vanda na on connaît belo ni ça ke passi pona si c'est passi wana en fait yemo ko vanda e bakete na bota nga no yo la sabatu ke na koma na bato ba sela ngani baba nani pa na nga. So ya longola zemi nanga bato na ngena laksa na ngena bimana bimana pour la laksa abumemanga 9 mois abombanga omoni mutu fona laksa sengo omoni mutu so na simbi 100 francs il faut lia amela mutu fona lakisa ke avanda na fier ke na bota mwana nga 6 ne ba classe te malatsa nga super liko na ngo to bengi sa na poto te na famille aya na ndenge na mombe ya makoma na poto na mona ba koko na grâce na po lelo bano nga na bengisi bana bayana nga so ba bali ngam na zo super oui ngam na décider mama leki mama leki ya oui ngam na décider donde mama so comment so bengi nga zwinga te abengi bango Leo bo lambini, bo zangi ni kuna na ila bino. Ba yaki mama bisa sa soki 3 semaines na esengo. No muno ka ko lipsa mon poto boye, boye na boye, boye na boye, boye na boye. Même jour kutu. Ne ba okende kutu ata même ko sala ba kende ba zil na bango. Toke nga kutu na lobate, mama bisa ka esengo ti na voiture. Azu explique bango kaka. Ombuka mndeli awa kuyiba te ko fodete bana ba carte na bango bis de na sombela bon bana ba carte na bango bis siko oyo tunanga na kenda ke pana zana eloko te ya ero na anjo ngana yo sa eloko pona la kusaba to mokili ya bata mokili ba memela batuni bata mokili so sali lelo ba betelo mabuku mukolo ko sala te Bata mokili. Bata mokili. Mais on a sali. Muto na sepeli si. Omoni muto ganga wana. Oganga aokumisa nzambe. Okia mama na oganga yelelelele. Adonai Elohim. Okia bini. Okitisi biso motema. Parce que yobi bakoko na mama nde to kana ye motema ne akaka na kishase pa bakoko ne era moni 2 na mbala moko oki ko ganga ne akomisa nzamba obi okitisi biso motema bana ba yana ba zebele mais efeka ya dena nu ya mikolo nanu deja ngi ngo awe yamboka mundele ba banda misala na ba kalate ba ozwa mibali na ba na poto na place ngana sunga ba yana ngana tinda ba 300 ba 400 ba ngonya so ba oyiba ke na tiki mama na ngana kini na ba leki na nga ba sokipe na ba mama na ba na ba leki na ba doneti ngana tikeka na mama na ngana koko na nga na bana na ngana obota mambo ya Kishasa ndeka ba banda kaka nde mususu olinga banda ko mususu olinga banda musala déjà c'est comme ça 2 ans na sokoli maboko na mambo ya Kishasa western bosaninga no kisu western te kondenge memba ya na loba na bango tout le temps que boye aya botiki baleki na kini après 2 ans abo bandi misala bosisi bakuro nyonso bokoyekola donc so yo tunanga na nani nazanani Elo ni singa. Au moins que les réseaux sociaux tu as quand même soko sabat. Au moins que les réseaux sociaux soko sabat parce que vraie vie na biso auto vivaka. Il monte tout l'accès na réseaux sociaux. C'est na lobino pour la question no ngyo ko samokili. Ya. Skoto suki wapi na ndengo simba ki Bible na mambo lukuta to suki wapi na Bible to suki wapi na mambo Bible
soit en retard zati na mona bat ba ko ma fils oui et mon ma fils azalaka yem taka na retard mais et moko izaka bango pondenge ba otanga ozana bango pa mama leki nanga o ba otanga moko atandene eka ba live en retard là na ngata saka na bango bazana bango kuna pa mama leki so retard bita tam so ba proche lo baka ponde classe bandi na moni message no ya na moni message ne kote na live kuna likolo na moni t'inquiète na moni merci t'inquiète merci bato bayebi famille na nga bayebi mama leki na Belgique so ba ke bon mona bilongi ya sika donc bofinga na bino bato mambu ya lokuta bofinga mambo lokuta ba proche na nga nyonso ba proche na nga bayebi mais dans les réseaux sociaux à jamais na ena koba non ba pona la ksanani parce que ça on a battu so avant na poto mana lupango na kini lupango peut tomber ba 300,000 autant sunga na simbati siko sunga na iko sa vantar ke ngande na bina lekibino ngakutu na uti ko sala boy o mwete ke muto somba lupango na kini osikanga au moins que bateau bana ba mbongo na banque ba 700,000 ba 800,000 en talanga au Karine yo sali makambo mo boy et sali écoutez c'est 15,000 euros au ganga et bon biso ba tout temps tout ça va dépenser ba 400,000 au moins que na obima ngoto bobo na obima qui zengi pour on na mon en danger mutu so mon en danger té donc et puis loko nzambe soki a bénir yo a pambolio ezake loko avantage té soki na ko loba pona olakisa batu nena nzambe comme témoignage mokoko loba te po loba batu kena leki o tout batu motema te pour soko sali yango bongo même ezaki bénédiction pas non et longue déjà bénédiction parce que au sali yango po beti batu motema au sali yango po ndenge na afia matalana na ndenge na ya ngana niveau mutu te basala ba 40 na poto ato mona te to kati ngakutu ngaku même pas na 10 na poto na sali boye mais non ça ngote parce que ngana ebi keza grâce à Nzambe et pesa mina batunyo sauté eza Nzambe mutasali nga grâce a utiliser nga comme instrument pour la famille na biso même côté maman côté papa na mutali boso ta bengi sabato na mutali boso te mais na zande mutali boso a epoto na ndenge ne ponga na na compte famille te nga côté zone nia c'est côté différence ezaka ke na ndenge mutali boso na epoto na bala chini na nga mais na sali makambo oyo basa au moins ça ba bengi ça na poto ndeko zo obligé na famille ya kabongo. Si ba bengi si ozo obligé yo pe robanda musala moi 3 ans 4 ans kanisa mo yo pe fo bengi sa moto biso na famille biso ya kabongo na côté papa na côté mama siko ngande na yanga moko batika lo bana ngate ke bengi sa moto muta tungisa ngate parce que bible yake ye kuta yani mbeya ami dépenser la ye mo na batu na ba réseaux sociaux na ndenga mi côté la na ndenga saka vina ye mais ndenge de ana bara ba félicitanga pour la deuxième fois famille mon akete yo les mats octobre ko ko kansa mamunyo so mais sauf prise au beti biso to ko ko imaginer nyo so pour no sauf eloko tchosala babenga ngo mama na likambo et elle non so bénédiction ya koko wa boti mama na nga et bénédiction uti pa nzambe parce que ba parents ba nzambe na biso assez. Donc elle a lo bangalo ba kitoko elle a sepelisi mutema na ye les kono on a si so sepelisi ko pour sepelisi ya mama na nga ya
yaya na nga ba mama bana onde ba fanda na kini yo bite nga koma sija prière na bango po ba otala ke to ana mabala na biso na bana leki na biso akenda na ndenge ne matani si biso ba ya na azoli biso ta mwana moko na ba prière na bango nzambe kotika karinte nzambe Arieta nzambe ya to ande mote ya nga ko mona ngia dédicace na ba prière à famille na d'accord on to na ni na Yesu na compte na banque te na voiture te ka ndengo lobi na ndako te ndengo lobi so ndako ndenge nini mais important naza na Yesu poko za na Yesu na nyonso po mokilo ezeye donde na Yesu na ba voyage na mituka na ba mapangu na ba jet set na ba naza na ba voiture à son don na nyonso parce que j'ai Jésus. Donc question tuna kinga réponse nga mutu na Yesu nga na chamba genou na se ya vie na nga ya na ngo témoignage lelo na koza mpiaka keba na lobi na nga lo na ko sengo lipa ya keba lobi pour na Yesu akoko sa nga plaisir à tout moment quand il veut. Quand il va, comme ça rappelle moi c'est un roi quand on a mal répété oui. Akoko sepelisa mama na tamsu quand on a sepelisa motema mama na nga mosaline. Encore tala nga wete moi no pour les pambolés qui a été mais na pesa ngo kapos sepelisa mosali nanga. Ya yo bile ba racha bénédiction te. Yo que c'est na un magasin na kini na l'accès parce que na magasin na racher bénédiction te. Action na sala. Ndé na racher bénédiction parce que na sali action yo mutu nyonso yo comme na famille na nga gloire à Dieu. Et ce qui est là le coup moi zongi pa nzambe. Pona yo na retour nango so nzamba sa vandi na kiti na ye azui bonheur na retour nango akoti makambu na akomota la kana mwana problème na yandi parce que déjà ça azui lokumu po mutu nyonso mona bana ya na famille nzamba zo lokumu po bano na kini kuna na ba mpiaka kini tamusu ba ngeba sente bango na banzala kini ba ngeba bota na ba kuluna na ba ba ya bazongela ta classe bakutana ta na mindele bakutana ta basala ba fo ya de ba ka nzamba zo lokumu esengwana na pesi ya nzambe so zo lokumu avanda na trône automatiquement comme okota ba prom nanga donc okansate yo lo ba likambo mo ekolenga to esopanga ya aussi longtemps Jésus azo vivre chongi batrios boko za na projet monté na mona bato beli Karine teka Karine na réseaux sociaux teka Karine sala ba mutu na mutu ana ba projet na ye 6 millions de j'aime. Amen. Non. La Chine boit bandouki. 6 millions de j'aime. Ah non, mon niveau là dans les réseaux congolais, il n'y a pas. Dans cette communauté, mon niveau, il n'y a pas. Il n'y a pas. Batu nyonso balinge wana yaya ba eba vérité que na ebisa bino de na live à Patrick cible makambo ezaki nga parce que nga na moni comment yo so na balinga nomba moko ye bolinga la Karine te na voice à Karine ezaki déjà obenda na ndenga mahele nga pe lokwa na ninja na boya ki ozila otangika komona na aussitôt na ina pelisi live kana kombulanga pour so que pour na mutulo eba de question na cheko mwa Karine matière comme elengi tu savais. Parce que ngano toki na prompte c'est réellement yo aki na poso finga ngate so na baninga no boza na makambo bo solo la sanga po boyeba ni banda ba braza ngano na koma braza te depuis ma naissance jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est comment pour so na bango bana mambo belo finga bango bana ba secret mais comment yo au début du commencement était la parole yo ne bandelanga non déjà na ya malinga na Karine na ya tonga Karine te na ba voice oyeba ke kombo Karine matière et comme elengi aussi to ya on a yena comme sa matière elengi mais je t'informe ma chérie moi ba dire so ba lingo ba o kan toza na matière mo bo ba cible yanga ba lingi te pour ba angelique na ba nani ba GGT ba lingi yo selon ba o kan toza na bon beta Karine selon ba o kan toza na secret ya Karine selon bango baby ka ke yo na matière à Karine au moins il va vendre na yo poto zao ba mona ke ni voice ni vidéo à Karine ni secret ya erba tika yo oyo ka sangote okosila lwa mungu na mai baka ozo bete kosote omoni baka oyo bakendaka place moto ipela
Sebe monte kufi. Yaya on se retrouve koni yo moko. Na chassa pambo ezaki ko peliso wana ezate. Na almet. Okomo lukana muto apelisa na montre oza esute. On se retrouve koni. Poti ba oye wana. Ba okanso wana eloko. Menga na bandede yako bele la bandakala. Eloko ya te poko wana secret na ngate. Makambo ndako o majaki o boywe majaki. Na réseaux sociaux ba njoko cinéma mbulelo te. Na YouTube kuna kutu. Balaba majaki amona zemi ekoya, mais zemi ngo ekoya mwana bota makenda classe. Basak na mema ko majaki mtadefisanga. Menga majaki to fanda ndako montenet bwazana kindi. Na kenda okutana na kofi sak na mema kesi bomona na maboko majaki. Na ba vidéo na kutani na kofi 2 fois sans vidéo kutu ba nombre na ebité mais na ba vidéo auto kutani 2 fois wana na mema saka ya nini ya croco ya rouge boko ça ka bloka majaki tutakata na saka na rouge te oui ya pardon nga merci. Merci. Ba rappeler nga batala live no bobio olobi na na kindoki. Fi capable. Ya na bike bataminene ba kabizengi. Mais aider biso ozatamta munena liboso ozamaele. Soki olobi na na kindoki. Mais yo lié biloko ndoki. Ça veut dire na leso kindoki. Mais ndenge ni nga na pio kindoki yo obenga ndoki aussi longtemps nga no. To ba ndoki te. Comment on termine bon no bazoba. Ozo finga na sa yo yebi ke ngana ndoki. Yo continue ndako ndoki. Omeli mai. Olie. Oyebi na soki whisky ya ndoki. Na ide na yo. Muto azandoki ke biloko na yaki na kindoki te. Donc ngana kizana kindoki mena bosa nyo chelo na biloko. Na ba whisky na yiba ki na kindoki. Mais yo yibi ba whisky ezangi kindoki. Ngana ndoki yo yebi peke na ndoki pona wanga na ngote. No wanga na te. Poko wanga ya kasine ba faible. Ko wanga mwita wanga ni po bangi na nzimi. Naza ndoki kati na Yesu. Mena kindoki nanga. Yo continue ndako na mo ba ki atato prier donc ça veut dire que oza tellement zoba na niveau mona na mona te. Bon muto ayebi ke noke na ndako ndoki. Ndoki ba oka question te okoti lo bamba mami to sambela. Car il faut se protéger. Il faut se protéger. Ba cheblo na mesa. Il faut sambela volia, il faut se protéger. Mais yo ndo sambela te. Donc je t'informe que réellement dans le bina ndoki yeba ke na leso poza zoba. Donc net on a leso ki ndoki ofele. Nena zandoki yeba ke na pumbwa ne longino poza zoba. To abande kote to makila monte mais tande na pumbwa ne longino. Tande na leso ki ndoki. Quand jour al bosso na moni opende jour na leso ki ndoki. Donc ça veut dire que na ba na leso ki ndoki plus bête que toi il y a pas. Donc au lieu de kindoki ya fait ça ya ofele. Banga bazata kindoki na rapport bola na mobile transmettre mais yoko tozani balele na embrasser ote na simbi libele te mais je te transmets comme ça gratuite. Mais ma chérie, est-ce qu'on peut être bête jusqu'à ce point? Jusqu'à ce niveau où moninga moi ça laisse no kindoki no kwa kizenge webino kandoki mozoliano kiwelewele sikondenga na ndoki na lekyo na kindoki ngana na zazoba yo zo mona tiki mambo soroba et retourner contre pour oza tellement zoba ya mona so fi capable ndako ya ko polo kolo lobby o finga na ya finga no ponga na bando yo saka banaliste na mafinga no mais o finga na ma chérie finga na avec beaucoup de sagesse. C'est ce que je te demande. Finga avec beaucoup de sagesse. Parce que mon ina ba bon mata na panel na o. Bon mata ko so fi capable bloquer na bien mais na kuzu. Car le modèle obi ça peut fi capable zoba. Modèle peut Karine azo analyser malobane. Modèle peut. Bon ngala saka d'analyse. Ata yo moko koto vanda na téléphone non so kati live tali ka extrait na ba page.
yo moko regrette et quand on a le bon point nini pour on va nous développer comme maluba nao non bandaka ko analyser nyonso yo bando finganga ngana fingo jamais imbécile tout finir nga devoir yaka yaya ngana zandumba pour na libungo saki ndumba oyo zana ngote alors on n'est pas des amis soit disons so benga nga grande sœur ngana grande sœur na bota mwana moko yo pour na mwana moko mais kana munene na yo vous êtes incapable de l'accélérer. D'accord, ma chérie? Ngana na koma na niveau tena zo zeni ti mwana po ilanga na libumu bakata nga soki terroriste soki ngana koma na niveau la te. Donc yo no biyo ko benga grande sœur parce que vie non est tellement lourd. C'est tellement lourd. Nga so na ngana na ba zemi ya ba 1 mois na kiss pe omela. Tina niveau na koma ba pasola ti mwana po langa na libumu. Ti ba longola nga système. Eh, ya. Ngana fingo te ngana expliquer ka ba vérité. Bon ba just ba ko finga nga sauf yo. Wana na l'idée sous te na si. O go finga nga te. Yo na manka l'idée sous. Ya. Oza kando za munene mwasi kitoko nyo. Ya na manka mbuma. Ba mundela kata o tsa alongo na matika na hôpital. Ya. Siko neti yo bongo so vanjo fingi na voiture ki mbambala enda kunekito kote na monango kutu azana mbongo ta defa biso kutu ya so sisi kana suka eloko ko pesa na séance na la kimia so na zonga l'idée sur zate manque de l'idée sur ma chérie mais j'ai ronflé je dors et bon yo enregistre kabatu pour yo lobi na defa bino mbongo mais obosani kolobake avant tozonga France Karina Kabila biso mbongo pour wana obosani ça c'est vrai que t'es pas gentil t'es mal intentionné fille capable à la base yo zo ke na rando oza mal intentionné mais ngana na rando te moi je t'explique parce que ce qu'on sali comme il faut la vérité il faut pas que Karina loki to déficit descend on peut to mi foutre la transport air to comme à Belgique ya zongisa et puis faut que beta c'était que tito utaki barbecue dimanche air to zonga France à Kabila biso mbongo point wana obeti amote heureusement na Kabila bino na life tout le monde a moni au sauter étape makasi bongo point nini moninga mwasi loko ayo chaque mois biso so ban génique oh yo na vino sela moninga mwasi loko ayo on n'est pas des amis so na mataki live po bino bato obozanga na bato bakabila bino te bolinga bo bebisela biso bato kosenga biso to vivant na osenga donc que permettre de kanishu o ngam na présenter bino kanishu au salirié donc permettre on te pour kanishu c'est la mois na rentrer kanishu dépenser la ngambongo o epa na ngato aba master maza madame bo bambongo ya pesa nganga na na pesa eti et je lui dois du respect et ya yo biteli bongo e pesa les arali kolwa o ezwaka o yokate o metuna ba magritati oh toza basi nga kanishu na kambo ya sali la même mwana nga yeba na mwana mais ngana on a sela mwana da été donc même si on a un problème no yeba ndingo lobele il faut le avec beaucoup de respect il faut le lobele avec beaucoup na prise parce que na yebike oh il y a déjà ça quand on a ça la té donc on a rien à clé et pas naï mais toi ma copine abim samba on a sombeli na saka cher ya lubutin oh ngana on a sombeli etali papa té donc même ce problème est ça il faut la solani na voici au moins que eza ki alali ta msuna mobali nanga lika mobali ndi wano yebi na okanisa te au moins kalali na mobali nanga mais ce que ça ba makambo alobaki asalaki amonaki ya non tala ke lioshe to soina kanisu relation ngana yi nanya ganya mingi ngam na ganyaka kozana ye akabila ngaba 300 na lelele mpiaka kozana ye kanishu arrêter ozonga classe OK boya tukutani na garde midi akotisi mwana nga magasin a dépasser moi 400 € na ye ona mwana nga kanishu ulelo kezanginga boye OK mams envoie ton PayPal na tinzi mo bampiaki betanga na zanga na ba 100 au moins kanishu souvenga na zata na santo kaka moi 200 kota suka e kanginga no journée yaya muto bongo seka na tali ke ngana ye mtakabilanga yaya ata na okili kam ba elobe koko panzanga na ye seka to sangisi mobali soki na to sangisi mobali te et puis yana Barbara
ngana na nga fia polémique ye Barbara ngana ito sanga mobali te po ya za Barbara ngana fia polémique mibali o ya lingaka na o ngana lingaka butu na moyi ya ne madame omoni donc eloko pe pelisi singa life parce que non ko tika te o salir Kanichou po boya Belgique a lesa bino Melissa bino akabela bino po oyo zo sala wande na posa Kanichou a bloqué ba jeje na ba Angelica a lobake te lo ko fi capable finga ba ko be un jour finga na bloqué ba on a kabela ba ngote o linga ndo baby c'est la biso ya on a ko telemela yo na ko belela danga na uti musala na lieli papa ba yoka na meli ata jité na li ata fufute mais na préféré na pelisa live na ko telemela ngo biso to bikaka na give me donner moi pesa nga kabilanga donc bato ba kabela biso loko ba choisi matata tozo devoir ba mon respect na mon internet ko mata mon miniature te ba Bernadette Masengo encore mata miniature maloyengete madame assisa ba pour ma batuka na téléphone ndako ko vanda tena mona mama Maria Majabu motema papa rock na mona mama Majabu o ba lobby no ya nena vandi na yoka ote kutu bwa bi Martinique cosmétique alobaki asali na kotuna te mamona ye non tuna te na oya sans kutu na lelo Martinique asali aza na raison za na tort la queen ya Gisèle Moseka Kabelo non tuna te mba mon présente parce que baza bato un na problème na kuzu bato na life baye barate to na kuzu allo Martini mère mikolo na okokate problème te la baronne non tshelo moins 500 moins 1000 moko na tshelo lobby yaya bato bayaki ba lobby que OCP alala ina migi na matin na live ya Patrick na lobby ni alala na migi ala na migi te etalinga te pourquoi migi a camarade na mais migi a garçon réseaux sociaux dans ce combat migi koti na makambo non yo kaukitsa ngongo te po migi amta réseaux sociaux taba matisi miniature kopa migi asala na réseaux sociaux miniature ibomete ensemble pété moi sina yedi ke mobile na sala na réseaux sociaux kuna ba kosela ba makambo kuna ba finga ba kuna ba manka ba respect ya migi no yo kauka ngongo te migi a camarade na collègue na non kauka na ngongo te non benge kana privé ya mamba bi ya solo te la barol no kuta na eka na ibino bo conseil mige makambu balala kite non non lui ka bongo mais non pelati mais c'est comme il y a ba mécène bato ba kota albo na sac ba e chozo ba kota albo na poche en tout cas ma chérie ba ke mona na nzela non pour mona ka ke o apia mwana mabe Kanichou saluer l'auté oye Belgique ba kabelio ba lesio ba melisio ba memi o boîte meli champagne o lango na kolangwa c'est na kosi mamuno loba non c'est mon cas lo mon c'est na kosi fi capable sabui fi capable ponga na majite na ba libumu no ndenge ba pasoli opération libumu bimba c'est ka na kosi koloba te fi capable ya ka boy boye yo mama mwana moko ngape mama mwana moko nga c'est na kosi lio ya to ba na munote bref nanga ya ka boy yanga c'est ka na kosi lio to a 20h minuit ko kate fi capable ya ka loba karino kosi pour mon to la kisenga na na majite na lele te no longolo bilamba ndeni na ibande ba kata o libumu nyoso oyebi singa non vanda ce qui peut pas pire vieux ce qui peut pas pire serre non vanda kuna parce que na mobile na ngesi mbate zemi ya liboso elongwaki yango moko ovanda kana ndako normal bosutoki pou komelinga tika kaka bo bloqué mboka bafana galiana komelinga tika kaka bloqué ngolinga Zaire je t'aime non tika te ponga na ofinga te nga ezande ka bref à la punette mambo na oloba bref nango yana libumu afi capable
makambo na ono basoye na cosifi capable alakisa biso mabele te ayaka boye nga na oloba avec preuve amaloba na nga siko libumo fi capable nde preuve nango fi capable obi boye abi zemi aliboso elongwa ya ngomo na vanda boye zemi elongwe ya mibale mwana poli nga na libumu nake hôpital moyen babimisa mwana yalaki te apart kaka kosala opération basalinga opération alakisi nga alakisinga opération liboso na monique libumu nyonso opération na sutu kesenga sama kamanga bi o ebongo opération moko ebongo ya oyo okitisi elambo vandi bato explique nga ya mwana misato nayebi te so bato boyebi ke fika capable ote kokwea soki evanu so epa kweyaka émotion batoka ya kotoka bakene hôpital boyokaka mpo nga nayoka na ngango te nga nayokaki ka explication na monoko ne nani nayebi te bato botala fi capable nani azalaki informe ke fi capable akotaka hôpital nga na okosa te mpo nga